nalobaki okojuge biso na misala na biso. Ntango tobandaki kosala campagne na biso, naprometaki baélecteur na biso bato oyo bamemi ngai na parlement eke tokokanga monoko na biso te, tokosala manso mpo na bino. Boyebi ke bafamille oyo baza basinistre baye kofanda awa pamba te, batiki bandako na bango pamba te, po babanda kolala libanda. Toza 14 députés nationaux oyo bovotaki na Lukunga. Alors Barumbu eza parmi commune oyo votaki ngai, parmi ba commune oyo votaki na mingi, Barumbu pe eza na kati. Yango nazopesa bino no merci ebele. Est-ce que bokoki komi betla na boko na bino? Balobi que maloba eleka musala na ebele te. Tango nabimi député national par rapport ya bavoix na bino opesaki nga confiance, nalobaki ke nakovanda na bureau te, nakozala député oyo azolala pongi na parlement te, vu que tozala no ba jeune esengeli tosala mosala. Yango wana bozomona misala toza na kati ya kosala. Ngai naza ressortissant ya regroupement ya dipo oyo eza dirigé epai ya mutu oyo azokamba biso na parti na biso ya Nojek, oyo eza président oyo akomi ministre lelo ya justice Constant Mutamba. Bozomona misala aza na kati ya kosala, yango mpe biso mpe toza na kati ya continuité ya misala wana. Namekaki koya kokutana na bamama na biso baza awa oyo baza na bana na bango, baza na bafamille na bango, bazolala libanda na bambula oyo ebandi kobeta mikolo oyo. Nayebi te soki sort na bango ezalaki nini soki totelemaki te. Nameki kozola na bango posala bango ya liboso ezalaki balongwa awa po mutu na mutu ameka koluka ta ntango ya moke buke avana na bana na ye. Yango nalingi nayebisa bino koya na nga awa eza mpona longola bango awa mutu na mutu areganye ndako na ye. Namekaki kotoke na baporte ebele na baministère ebele, tokotisaki pour que bayamba biso, mais les autres nanu bapesi biso réponse te. Mais quand même Dieu a fait grâce. Nakutanaki na ministre ya social Mama Aziza Munana oyo aza mama lokola bamama baza awa. Tango ayoki likambo wana ematie na motema alobi esengeli naya po tumona bango pour que toyede bango pour que baza bakongole lokola bakongole nyonso. Est-ce que okoki komibetela maboko te ye na manda na biso ya 5 ans? Tango nakozongela bino awa nakozonga na maloba te, me nakozonga na bapreuve ya makambo na nasali. Nango moni lelo naye kovisite bamama oyo eza visite ya soka ya tokutana awa. Tokobanda kokutana
Mais qu'on a awa à vous. Contre nangai na korandre na bato babotaki nga. Yambala oyo na ebisi bino s'il faut topelisa moto na parlement moto kopela. Le social il y a pas échangé. Comment ça fait-il? Baboti na biso, bamama na biso, bazotangisa biso na mbongo pasi. Tosilisi ba classe misala ezate. Tokomi koteka ba biloko ya ba détail, biloko ya mike. Okomona ba indien bazoteka biloko na ba détail. Ozomona ba chinois bazoteka biloko na ba détail. Biloko yo bana mboka bakoteka. Ti ba chinois na ba indien bakomi koteka yango. Esengeli toboya yango parce que yo na muto liboso c'est que pour profiter na mboka na yo. Soko kei na ambassade ya RDC na bamboka bapaya nde omona bapaya ebele bazowela koya na mboka na biso. Mais mboka oyo nde balobi ke eza mboka ya pasi, bato bazosufrir, bato bazolala nzala, bango bazoya ebele awa koya kosala tobali te baexpatrie bakoki koya, mais mpo baya koexploite mboka mpo ke bango basenrichir bana mboka bazotikala bazosufrir nde eloko oyo tokotelemela mpe tokoboya mingi. Tozosenga tozala pre mpona koyamba mama ministre na biso aza deja na nzela kala mingi te azoya na ngai na bino tokoyamba ye elongo yango monaki nga nayaki avant mpona prépare terrain ntango akoya toyamba ye na esengo amona mpenzaki bangu bayambaka bato na esengo. Action humanitaire et solidarité nationale. Excellence. Les cadres et agents des inondations et la police des banques. Les banques, commissaire, principal, ils vont même pas dire. Ah, vos autres. Vamos. Deux. Rep. Du peuple congolais, comme notre président le dit très bien, le peuple d'abord. Donc avoir 40 familles, j'ai pu en moins de 12 heures, j'ai pu faire ce que je pouvais pour les aider. Je vais les aider à sortir de là. J'ai prévu encore, je vais aller encore au-delà. Je crois qu'on a amené les matelas, on a amené à manger, on a amené les houes. Non seulement je vais les sortir de là, mais je dois leur donner la possibilité de passer à la table. Et moi, enveloppe, base à garantie, c'est 40 familles. Les enfants, nous allons faire en sorte que base le minimum un logement à Banda Puto. Minimum maison de chambre, salon. Même studio. Ah, même studio dans les conditions, c'est 50. Non, c'est là où je dois exhorter la population. Le gouvernement a l'obligation de protéger la population. Vous n'êtes pas.
La population aussi a sa part. Toyokana. La population en tant que peuple, nous avons aussi notre responsabilité. Le gouvernement vous vient en appui. Nous, gouvernement, on vient en appui. On ne peut pas abandonner un Congolais. Plus jamais un Congolais qui sera abandonné si l'information m'arrive en temps et en heure comme je l'ai eu hier. Oyo, c'est qu'on peut faire. Si on prend le maximum, il y a $50. Mais si on peut trouver entre 50 et $100. On ne crache pas non plus sur la bénédiction du gouvernement. Moi je dis, si on prend le problème, base à la nanda, base à la bandate, attends la pièce moko, mais base à la boité papa. Et ça m'a fait, base à la boité, Nzambe assoum. Vraiment. Et ça m'a fait, voilà. Personne n'est revenu réaliser sa promesse. Mais aussitôt qu'on vous donne l'information, c'est vous-même que ce n'est que hier ou avant-hier que vous avez eu l'information. À cette heure-ci, je crois. C'était en début d'après-midi. Mais moins d'une journée, vous venez assister les gens qui ont passé toute une année dehors. Les gens vont minimiser ça, prendre ça à la légère. C'est plus qu'assister, c'est résoudre définitivement. Alors, je ne pense pas. Ou bien c'est lui qui va dire ça, c'est un petit démon qui n'a pas encore compris votre sens de responsabilité. La commune de Bagombo vous remercie. La commune vous remercie. Je vous disais hier que vous êtes Bagombo. Vous êtes le Kunga, vous êtes Kinshasa, vous êtes Congo. Vous n'avez pas de limite. Merci beaucoup pour votre effort. Parce que vous êtes allés toquer dans une porte que Dieu ou les autres n'avaient pas cette vision. Et voilà, moins d'une journée, vous avez le nombre d'enfants. C'est soit il y a un ministre parmi ces enfants-là, c'est soit il y a un président de la République, à tout moment qu'il y a un cri quelque part, sur toute l'étendue de la République, parce que vous êtes député national. On ne rentre pas dans les détails de ceux qui sont connus peut-être l'ennemi ou quoi. C'est normal que leur mental ait déjà été touché. Le Congo les aime, le gouvernement les aime, mon président Félix Antoine Tshisekedi, le bon gouvernement, ils ont besoin d'entendre ça. Le gouvernement est là pour agir. Parce que nous avons un président social, humanitaire, compatissant, et puis encore accessible. Et puis nous sommes à la montée à Boboto. On est un président social, un président humanitaire, compatissant, accessible, la main sur le cœur. C'est comme ça que je viens le représenter valablement. C'est tout le monde. On peut passer.
président Papa Yaboulou. Nous avons un gouvernement responsable. Nous avons un gouvernement au Papa Nabiso, au Colomboka, qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un don de Dieu. La ROE, je serai dans le ministère des Affaires sociales. Ça fait 36 ans. Mais je dis merci à mon président de la République. Je dis aussi merci à notre premier ministre, Judith Suminwa. Maman, Motema Boboto, Bobetana Maboko. Nous avons un président visionnaire. Tozana Maman a aidé pour encadrer Bananae à gouvernement. Ceci dit, en 2 mots, je veux vous dire, vous donner l'exemple, je veux vous rappeler quel président on a un président social, un président humanitaire, un président accessible, un président compatissant, un président azana motema maboko na motema. Loboko neza na motema pona bolingwa bana Congo. Soki totali motema chef de l'État na biso, c'est ce qui a engendré Nanaya Awa. Il est vrai, c'est lui le visionnaire. Mais la méthodologie, oya yebisaka biso kofanda na biro te. Il faut kokende place makambo ezali. Mutu na mutu aza na ngonga na ye. Quand hier, j'ai reçu Yana Yambaki, député Nabino. Ma député va ébélé. Yende, aye Komonangai, dans quelques temps, tout a déjà été dit. Motema naza mama na bota, naza na bana, naza na bakufu, naza na ba mama, naza na ba veuve, naza na ba l'équité. J'ai tout le monde, les veuves aussi. Il était de mon devoir. Nasunga Mama Congo Zola la Libanda. Je viens de voir les enfants là-bas. Une petite fille, pour ceux qui ont à peine 1 mois. Namutu Naye, Azo Kanisani. C'est inacceptable. Il est vrai qu'il y avait de problèmes que le Congo a connu l'année dernière. Ça fait 11 mois, Dieu dans sa souveraineté, Ayeva Kinna Indena Kolongola Mama Awa. Et ça qui l'obité avant certaines années. La moutée, on est nango, les mamans, dans Kosunga Vino, vous pouvez laisser un peu la place, c'est maman ne voit pas. Ma maman, je vais vous exhorter dans Kosunga Vino, dans moins d'1 heure. Place ici. C'est que dans la place à Kolala, que tu as un hôtel à l'hôtel, dans Kosunga. La hôtel, c'est le garantie. La hôtel, c'est le 2 mois. Pour Ofutanda, à ta pièce, mon copain, à le mois de janvier, les gens qui m'ont dit, je ne sais pas si le mois de janvier, Nayoka qui moi, n'a que des classes. Vous êtes ma maman. Dans ce qui on a fait, on a collé à pour que ce soit. La raison qu'il y a 1 ou 2 mois, qui n'a pas fait. Ça qui a l'autre, ça qui a pour fou, ma pouta, tout ça, c'est pas un problème pour que ce soit. Là, matela, oh là là, pour que ce soit. La garantie, la loyer jusqu'à 1 mois. Mais là, ma yelle na yo. Comme nous avons un président qui prône la masculinité positive. Yango na yeli yo, baouti, osa la fait bilanga. Kola la suite du banda, si la combat yesu. Na yo kaki, et pas honorable. Au Sambelaki, vous avez connu des moments très difficiles. La lobby fait que le gouvernement est aussi sa passe. Le gouvernement va vous appuyer, va vous accompagner. Si on a nos maillets de naïo à Bomoto, maman, sali sana nos maillets de naïo, on s'en la tabilanga. On s'en la tabilanga pour tous les jours, moi, n'a pas ma tête. Atalipa. Et ça m'avait. Ça, c'est l'appui du gouvernement. Toi aussi, tu as ta part de responsabilité pour la maïcha naïo. Pour la vie naïo. On y sait ça. Vous êtes ma maman. Ça, c'est l'appui du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales. Yopé, on parle d'activité.
osala mwa eloko po bana bazanga eloko kolia te. Boite ba maman. Maintenant, peut-être une maman peut parler et puis toquer la distribution parce que ça a été. Transport, je souhaiterais vous à la solidaire quand vous faites. Colis et Zamounene. Il y a aussi les sacs de sucre. Donc je crois que par ça, on a pris jusqu'à 2 personnes. On mois, c'est beaucoup. Hein? C'est comme ça que j'ai pensé que ça qui a voulu les poser au Conti, au boss, ça n'a pas sinon son oeil. Je ne m'arrête pas à ça. Le ministère des Affaires sociales, j'ai des médecins, j'ai des avocats. Il y aura une prise en charge mentale pour tout nayo. Et ceux qui sont malades, pour la la banda. Ton cœur a saigné. J'ai la prise en charge psychosociale, la prise en charge de votre santé. Donc, j'ai des avocats volontaires. On va remettre la droite. Et j'ai des avocats bénévoles. J'ai des médecins au Bakolanda, mental nayo, on te rappelle que ce qui est passé est passé. C'est ce que j'appelle la prise en charge mentale. La prise en charge psychosociale pour tout. Elles ont gagné parce que passer 11 mois dehors, ce n'est pas facile. Est-ce que vous pouvez vous imaginer 11 ans de Banda, il y a eu la pluie, la poussière dans ma campagne. Donc vous avez besoin d'être pris en charge psychologiquement. J'ai des médecins, Nazar Baptiste, la petite information, je vais donner l'information à la radio, la Koyambapino 40 dans le ministère, parce que vous devez rentrer en contact avec les médecins, Bayo Cabino, pour votre délivrance mentale. Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. Maintenant, je suis en train d'appliquer la sagesse au Tamba Pesangai. On a une prise en au Kolia. Quand vous êtes tout dans l'autre, ça la soutiendez. Où était maman? mafuta nyonso ezali na moke ozoseka yebisanga kosepeli sepeli makasi kosepeli esengo makasi mingi oyo esali mpona biso sepeli mama anda tozolei te tolia
filme ngai ta bango kasi akomi na age na libanda azotanga te ala fasi kolala me nzambe oyo alalaka te ake kosimba motema ya mama Aziza na bandeko papa fami basungi biso lelo oyo tozolala kolia malamu mafuta mbilo oyo na ozwa mbongo wapi koteka inatekaka te ntongo etali tovandaka kaka mutu amawaseki aleki akabeli mwa safi wana bosombi ata alipa mwa mai ati journée eleki kaka vi wana nde na bato banda kovive nzambe wana azwa lokumu ndi bacongolais. Ezali likambo ya liboso komona makambo ya boye Amen. Amen, maman. Amen, maman. Amen. Aya kalé lié mon palier aya. Il fallait pas aya avant 11 mois, pas après 11 mois. Amen, maman. Espérez beaucoup plus sécurisé. Amen. Donc il y a avant Amen. Merci pour j'étais mon fan Papa Chikangwa.
mosala na biso ya badepute nationaux eza ya koluka kotrouve basolution ya koyoka population kozala penepene ya population parce que soki nazalaki penepene ya population te yangai nayeba manzinga oyo bazalaki nango te. Alors ngai ezopesa ngai makasi ya kocontinue kozala pembeni ya baoyo bapesaki ngai manda oyo na bapropagande na biso nayebisaki bango ke nazala pembeni na bango na kosoutenir bango na kosala nyonso oyo esengeli pour que natrouvaka basolution na baproblème na bango. Solution wana ezaka na parlement te mpona koloba, solution eza mpe ya komona motu na likambo koluka peut-être ministère oyo esengeli oyo ekoki komema soutien nango. Mpe nazopesa merci mingi na mama Aziza Munana oyo a représenté gouvernement lelo na président na biso de la République chef de l'État le président Antoine Tshisekedi Félix na musala malamu oyo asali ya koponela biso baministre lokola bamama Aziza Munana oyo bazosala mosala ezomona ya miso ya bato nyonso. Merci. Est-ce que, honorable, vous vous attendiez à cette réaction rapide de la ministre? Franchement, je ne m'attendais pas. Lorsque j'ai vu madame la ministre hier, on a parlé, je cru qu'on allait mettre de points après, revenir après. Et directement, elle m'a dit, honorable, je vais vraiment agir pour ces mamans, pour ces sinistrés, parce qu'elles sont congolais, elles méritent de vivre mieux dans leur pays. Et je suis vraiment content et je suis étonné directement de sa réaction. Donc je peux dire une demi-journée, elle a trouvé la solution. Ces mamans ont fait une année, je peux dire, 11 mois, dehors, en train de dormir dehors à la belle étoile. Et aujourd'hui, leur voir sortir de là, de ces trous, je dis merci à Dieu et je remercie encore le gouvernement. Merci beaucoup, Maman Ziza. Merci, monsieur le gouvernement. Les sentiments de joie qui m'animent. Parce qu'aujourd'hui, le 31 octobre, je suis déchargé. C'était une charge qui pesait sur moi. Mais l'action faite par les démarches menées par l'honorable député national Van Walesa, qui est allé toquer une porte que personne ne voyait pas. Et voilà aujourd'hui le message. C'est ça qu'on appelle un coup, une flamme. La maman n'a pas pu supporter. Madame la ministre des Affaires sociales n'a pas pu supporter. Et merci au chef de l'État. C'est sûr qu'il a attendu les cris et surtout, il y a un enfant qui a déclaré « Je vais rentrer à l'école au mois de janvier ». Voilà, chose est faite. Aujourd'hui, la solution est là. Les enfants qui passaient nuit dehors, à partir de ce soir, chacun d'eux aura un endroit à déposer sa tête. Merci Mokozi, na Lingala, tobi koyiba. Eloko nini ezio en otage mangato tisiki na commune. Oh, ezate kezwinga en otage. Parce que wana nde musala nanga. Musala nanga yango wana. Esengo nde ezaka animenga. Mais na esengo wana nakokaki kovanda yango na bureau te. Falaki kaka nazala présent na landa cérémonie de début jusqu'à la fête. Likambo lelo eza mama ya likambo parce que basinistre na biso ya 2023 tango fleuve Congo ebwakaki mai na cité commune ya Babungu
tozalaki victime. Et voilà lelo ba démarche au député national na biso Vane Walesa asali ake atoke porte ya maman ministre ya affaires sociales oyo message oyo azwaki eswaki ye comme maman message wana essuie ndenge balobaka une flamme. Voilà moins d'une journée. Ça, je l'ai dit, moins d'une journée, les sinistrés de Bagombo vont trouver solution. C'est-à-dire, si Bagombo, si Bagombo, Oyo, Mutuna Mutusikoyo, Azo Bimanapoko, Azo Andako, et Sika Oya Polano. Et en gros, tozali kopesa matondo mingi, Natata, président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na solution oyo atindeli bana barombo na pourquoi parce que ezalaki mukumba ozotambola ozoyoka ke oza na charge na mokongo na yo mais na pokwa lelo mukumba wana elongwenga na makoko. Merci beaucoup. Merci la maman Sosali tosopeli makasi merci. De remercier Mingi, maman sociale, maman Aziz Mounana, de remercier chef de l'État, papa Félix Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement Mobimba, de sanité papa député Vane Walesa. Nzamba Bambola Bango, Abakisela Bango Ebele, Bipa Yango Bimeli et Fuluka Ezomba. Apesa Bango sous sagesse, apesa na roi Salomon, Baye Basuko Tambu, ça pouvait être Kokamba Mboka la mission Mobimba. En tout cas, nous vous disons vraiment grand merci. Il y a Nyonso aussi pour ça la bango merci bato toumeli mingi libanda ntango molai baye kosunga biso mpo tolongwa na kati esiko esengo makasi ya koloba kutu eza te mpo toloba ebele nzambe apambola bango abakisa bango ebele yango wana na te na balandi nyonso ya tokomi wapi eza oyo bino Epenge Fofana l'élève du maître bao bakolinga kotala nga na Epenge TV ezaka bino nalobi na bino keno nasalaka fierté ya bilamba te ça la fierté à ma bijouté. Yanga musala nde yango. Eza bien que la journaliste, eza bien que kakula na télévision. Mais nini yo sala o esimba. Moi eza fier lelo honorable Vane Tobanda na campagne. D'abord dépôt la candidature campagne. Aujourd'hui se trouve être député national. Lelo a commis que sala action comme mon pasteur Walesa te. Mais aujourd'hui, se trouve être député national. On va faire la campagne. On va continuer toujours à accompagner. Les lots, on va quand même fier. Il y a Kolo, même la cité, qui est au abisso député à Salé Lokobouy. C'est ça aussi le rôle des députés national. C'est ça aussi sentiment. Il y a qu'au voter député. On va causer le costo na $100. On va causer le costo na voyage. Parce qu'avant, comme un député, à voyager. Ngai na yaki na barumbu bokomona ba video ndenge na yaka ndenge na solo na bango na ndenge ye moko député aye sololi na bango pe bokomona video ndenge toke na cabinet ya ministre longonya aussi na équipe o baza ko accompagner madame la ministre po soki bango te ministre akozala pe makasi te yango bokomona ndenge bayambi biso na cabinet ndenge ministre abimisi pe équipe na ye expert et affaires sociales baye ba étudier ba moni ba memi rapport maman ministre a réagi na kobenga mona mboka Kalambai parce que to banda mambo na Kalambai ouais pour vous dire que non ba jeune au mitu zo sala bazali na kobenga mona mboka Kalambai to solola bon mona vidéo na epe na butu ndenge tozalaki na ye mona mboka Kalambai tout ça la campagne na yo. Je me rappelle encore ndengo tiaki bafle na mutuka. Ozo tambola kisasa mobimba. Bazo benga o liboma. Nazo yebisa gédéo du ciel ya to sala boulot. Lelo oyi kolobani. Esengo nazana ngo lelo eza ya komona komba o tozalaki na yango pour que mwana mboka honorable Vane Walesa abima molobeli ya bana lukunga ezalaki pona bilembo tozomona lelo. Lelo komona honorable Vane Walesa depuis tongo azalaki na bana lukunga pona solution ya bato babandai kolala libanda depuis 2023 abandi mission wana
depuis ebandeli ya mois passé ayaka atindaka ba molobeli Fofana mais lelo tomoni démarche oyo abandaki kosala bato bazwi oyo bazalaki nango bosenga bazwi bagaranti eza esengo mingi mpo na nga. Merci, je pense que nous place maman Angèle Laza, place papa Wale Saza et ça la fierté ya mona na bango ya Yambo. Lelo aza comme pasteur te mais attaque député national. Mandat au Lukungi epesiye. Pe bato baza famille ya maman Angèle te. Famille ya papa Wale Sate, communauté pe église te, mais lelo quand même Internet et Indi balobi ke honorable Van na Barumbu. 28 familles, 40 familles va se retrouver na mbela na ye ake comme on a ministre PAye même Bougumesa Barumbu azana esengo na comme on a bureau na ye à travers député national ministre akoti na commune pe Musale Salami nini roloba attaque moto à sala campagne pe moto à telemi pour l'honorable Van on a kolo bezaka kato soutenir honorable Van Walesa po ete tomoni makanisi oyo aza na yango eza makanisi biso ba jeunesse ba parents na biso babandaki koluka posana ezalaka ya amona moto azolela te bokozala bozolekane na ntango ata akutani na problème okomona telemi ayoki bana mboka donc aza député ya Lukunga mais susi aza na yango eza mpona peuple congolais azala na esengo yango tomoni akendaki pa ministre aleleli ministre mpona peuple congolais mpe tomoni solution oyo biso tokosenga eza ya kosoutenir ye akende toujours liboso donc c'est ça. Merci wazali mwana mboka Kalambai. Merci beaucoup. Bomoni keno oui loba na yo mais nini osala esimba de place loba no na lekibino nazo remercier mwana mboka Sylvain Masananga le DG ya Pifo TV yepe à se retrouver awa ça fait quand même bien qu'on appelle à député moko ya Lolendo te ba député moko ya ba garde de Belé mais quand même nous avons ba député oyo il est la fierté ya jeunesse ngai na droit ya ko flatter Kapenga Kabundi Vante na droit ya ko lobela ye Lolendo ekotika la kozala pa na été premièrement aza mosali na Nzambe aza mwana pasteur pe lelo akomi député national. Il se retrouve aujourd'hui, ok? Lelo, nous avons représenté mon copain à ma maman, au andima, kotika bana na ye na mbula, kotika ndaku na ye, pe andima koza la représentant ya Van Walesa, kosa la base na Barumbu. Na koloba na ye aya awa, oh ça fait aussi bien. Maman wazokota, lelo, toza ina na campagne, tala caméra. Ofingama, ocholama, nini ogi koloba na député oyo lobaki to voter papa na oyo moni. Ngai nazopesa na le merci pour la députée tellement que na lobaki trop. Ayebisaki bato, ayebisaki bango tozo voter député kaka te mais tozo voter pe moto mutu esala. Donc ne nazomona ba geste boye akoti alobi ala moko ba biloko bimi tozosunga ba boye en tout cas ezosalanga bien ezopesanga pe courage. Maintenant lelo je passe même na Barumbu fier ezali ya ba député na yo bonga la za cordo ngande cordo la coordonner base o ya Barumbu na compte ya député na biso na bato balingi ba kota na baza na musala ozosala vraiment nazoyebisa bango message pour eza télévision nazopesa message na bamama nyonso lokola nga bao nyonso bamonaka mosala ya kosala base neti mosala moko ya pamba mais eza mosala bien po tozobimisa bato balobela mpe bato mosusu lelo bamama ebele nsima na nga nde nasalaki base oyo nsima na nga bamama wana babénéficie biloko ebele bavota ete ozomona ebele baza akutu bazalaki na base donc c'est un peu ça ngai vraiment esengo nanu esali nga eza que action ya honorable na biso oyo asali esepelisi nga makasi. Merci, je pense que non image ezebele a ndé na chité na remercier bandeko nyonso ya bapanzi sango oyo baye banda 8h boyende tokolobela ba libanais tokolobela bendien na kobosana te police ya commune ya Barumbu ino mwa mwana ba image
omona major na biso, colonel na biso, ba policier na biso, ya commune ya Barungu, en tout cas ba honorer commune na bango. Biso na ba policier tozala na ba problème te. Journaliste policier basé le Kumboko. Lelo naza quand même fier ya komona esengo ekoti na Barungu. Awande na sukisi mes télévisions eza radio te. Et merci à l'équipe de sécurité, et l'équipe de maman ministre, nous sommes tous au salut Moussala ensemble, tout mouillé maillot ensemble. Nous avons dédié l'émission Oyo, na maman Angèle, l'émission Yego Fanda na Andy Mart. Est-ce qu'il y a aussi? Merci Jonathan, les gars managers. On est ensemble. Le Pengue Fofana, les Kaye na Nyoso. Le biso que la réserve de la République. La bande à place, c'est mon amour qui les a à ce pays. Aux en assemblée, mais il est avec autour à Zobeta. Merci à mon amour à Moïse. Tu vas faire au Naï. Dans le Bina Bibiga Pinga, la qui s'en a peine à Belgique et si qu'on là. On a dit ça, on souffre. Merci.